Tongo etani na mokili ya Kongo. Kongo molili esilie. Biso tokotala ze liboso. Tokotala na nsima te o. Esiolo. Batata ba mama bandeko na pesi bato nyonso mbote o bakolanda direct ya lelo. Ngai komona nga Clarissa Kwala. Direct ya lelo na saleli yango parce que na yoki na Ziana TV le 27 non ezalaki le 28 juillet 2022 le 28 juillet 2022 colloque ezali na Londres na yoki na Ziana TV na vidéo au basali le 28 juillet 2022 que colloque moko eza na Londres na kati kuna namoni Jean Bruce alobi namoni pe Sambadi Akumbi alobi. Maintenant na kati ya makambo oyo Jean Bruce alobi nga na retenir esprit tribalitaire na Nouveau Congo. Na retenir ba mo wana esprit tribalitaire na Nouveau Congo. O ebimina monoko ya Jean Bruce Mabusu. Jean Bruce na pesi mbote. Na kanisi tongo etani na kati ya mokili ya Congo. Parce que appel oyo Jean Bruce azosala alobi bato bakutana na Londres le 12 août 2022 à 18h. Bo bakoka kokenda te. Lokola biso tokoka kokenda te. Tokolanda na nzela ya Ziana TV na nzela ya Zoom. Tokolanda na nzela ya Zoom. Tokolanda makambo nini Jean Bruce azana ngo ya koloba. Parce que ezalina ba mo ezali wana mine l'esprit tribalitaire na Nouveau Congo o ebimi na kati ya monoko na ye. Et na date o ebimi le 12 août 2022 à 18h. Bandeko, est-ce que vous sosola? Ezalina moto komo na ye Jean Bruce Mabusu abengisi bato le 12 août 2022 colloque kuna na Londres. Alobi na esprit tribalitaire na Nouveau Congo. Wana ba mo ebimi na monoko na ye. Maintenant soki bolingo boyo kango bien, boke na Ziana TV, bobeti kaka Ziana TV colloque de Londres. Oh, il y a le 28 vidéo basali le 28 juillet 2022. Bogoyo kandenge nini ya zolo. E na kanisi tongo etani na mokili ya Congo. Na kanisi penza ke tongo etani na mokili ya Congo. Tongo etani na mokili ya Congo. Congo molili esilie. Biso tokotala nde liboso.
tokotala na nsima te o elingi koloba nini? Elingi koloba ke moi ebimi parce que mbela wana oyo Jean Bruce azosala ezali wapi? Ezali na Londres. Eza na kati ya France te, eza na Londres. Alonse mbela na Londres. Alonse mbela na kati ya France te. Alonse yango na Londres. Alobi tokokutana awa na Londres. Na Londres. Alobi tokokutana na France te. Alobi na Londres. Tokokutana kuna na Londres. Na date nini? Na date ya le 12 août 2022. Mais bato kotuna mais pona nini na Londres? Mais zana tina. Pona nini bato bakokutana na Londres ezana tina? Et pona nini ezali le 12 août 2022 ezana tina? Maintenant bato oyo bazalaka na bamituna bakotuna ngo live puisque ya kozala wana. Ozala na billet, ozala na billet te, oko suivre ngo na nzela ya na TV, oko suivre ngo na Zoom, oko suivre ngo. Qui dit Zoom, qui dit Internet, qui dit Facebook, qui dit YouTube. Donc, batata wa mama bandeko, toko zelande appel oyo. Toko zela appel oyo ya Jean Bruce oyo. Toko zelango. Yango emoni sami. Emoni sami pona le 12 août 2022 na 18h. À bon entendeur, salut.